Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je prépare le pondu. Mbote, na bandi bozali bien, lelo nakolakisa bino ndenge nalambaka pondu. Alors, je vais utiliser deux sachets de 500 grammes. Nakosalela ba sachet mibale ya 500 grammes. Pour na pondu, bozala na besoin ya mafuta mbila, ba poivron mibale, matungulu mibale, courgette, poireau, mbisi, 4 cubes, na noix de muscade. Sikoyo nakati nyonso matungulu, poireau, poivron, na courgette, naotia yango na mixeur. Narinsaki pondu na nga nanu avant nasalela yango. Sikoyo nakobakisa mixage na ngai. Na mwa mai. Sikoyo nazobakisa mai na kati ya pondu. Sikoyo nazobakisa pilchard. Na mafuta mbila. Je rajoute le cube. Nakotika pondu na nga etoka pendant 1h45 minutes. Je vais laisser le pondu mijoter pendant 1h45 minutes. Voici les résultats de pondu. Pondu ebeli,